nga muto aza na kati ne makambo nzamba sala na vie ya belle vie non seulement échec ya vie ya belle vie Gabriel avande asieti sango alongola libanga échec alongola libanga ya lamentation alongola libanga ya inquiétude alongola libanga ya pauvreté alongola libanga ya kozanga ya kolela ya kufa ya maladi na vie ya belle vie azwi na maloba azwi makambo na so avandeli yango nde na vandeli kiti donc ebouge te eza sous impact te na vie ya belle vie si la donc bino bato boya koloba belle vie akufa te po aza immortalité mais elle ne mourra pas seulement pour yo lobby yo est lobby que belle vie akufa pour yo mi de lobby que belle vie akufa belle vie akufa te po bino bo lobby elle n'est pas immortelle mako kende na nzambe na ba projet o nyosa ko sili sa mission na ye de nga kutu na pesi 120 ans pour moi si y a compassion loko la belle moi si ya motema munene lokola la patrona moi si oyo alinga oyoka mutu alela te lobaka ezala à l'auteur à la capacité na ye mais si aza na capacité ya kosunga asungaka ba mama veuve ba orphelin ba personne vulnérable bato ba la patronne a aussi la concurrence na motuti bino moko nde bato boya komisala ke bokoma ba concurrente ya belle vie osala musala na ye oyo ya tobolela biki musala oyo ya nyoko ameli 6 ans 7 ans na ina po abima pena licencié en art grammatique donc elle fait que pratiquer son travail oye akutana na bale oye le ba na moment na ye ya ba étude supérieure na ye lokola ba étude universitaire lokola ba étude humanitaire lokola étude secondaire lokola étude primaire ne belle vie en fait belle vie azokende kokokisa rêve na ye elle rêvait un jour la productrice un jour nakokoma ba film un jour ngai belle vie la compter parmi les femmes qui inspirent moi je suis que ngai pona réussir je dois réussir seulement dans la prière tu crois que muto bongo yoko ya na bitumba no moya salité un bébé spirituel un bébé sorcière le rôle de tendresse tu crois que tu peux pratiquer ta sorcellerie de mauvais de bas prix sorcellerie mo ezanga ba pété ataku te saki na ba pété olongaka belle vie te bokolongaka la patrona te na kindoki na bino na motema likundu na bino bozali kosalela yango ntango nyonso na bomo ya mwana mwasi ya bato bosala nde mosala l'étartif ezala impresse à New York ezala impresse à New York te Madame Bellevie a donné le meilleur. Madame Bellevie nous a donné le meilleur. Nasi na sala constant moko. Film a été à tendresse mingi o Bellevie a commis. Film a été à maman na bango ya sisi. Film wana bayaka nango na critique makasi. Film o elakisaka makambo ya mabe nyonso ezoleka na mokili ekote ya biso lokola le temps de la fin. Lokola kini makambo. Lokola ba torgnole. L'orgueil de l'as. Ma belle-mère. La kunda Yesu. Mame. Ya sisi. Ya yo kabiloko.
Belle-vie na minute ozotambo na ange oyo. Tango basi wana ba femme samaritaine ba eli boso ya lilita Yesu. Batie ba soldat ba kengela. Pas seulement batie ba soldat ba kengela. Batie libanga. Tala libanga munene. A part kotia libanga. Bazui sou caché likola libanga. Baou. Ba me sonika caché na libanga. Et peki sami, même ata outi na pays étranger. Même ata zanani. Il est interdit. Voilà siko. Belle-vie anotambola na Michael. Michael avait sabi Belle-vie. Tu prospéras. Belle-vie, tu iras loin. Belle-vie, tu feras de grandes choses. Belle-vie, tu vas faire étonner le monde. Tu vas faire étonner la population congolaise, la communauté congolaise. Belle-vie, au tambola bamboko aux États-Unis. Ok, Europe, mais viens à la gomme. Ndemona Yesu nakunda. Wa Belle-vie, msaso yenga oluka monga transport ok ina. Wana Belle-vie ya mususu asombe la makala. Wana otambo na Michael. Ba femme samaritaine. Ba telemi. Pour que musique te kande na lobby, na na contrôle la nyonso cette fois-ci pour na kitinga mo sur le terrain. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure. Oyo, Bokozwa, analyse Oyo, bonjour na famille Libota Mobimba, il y a Belle-vie qu'on dit la patronne, notre légende, le capu de l'écriture, Mama Kioma, notre Belle-vie qu'on dit la patronne. Oh là là, les tartifs. Voilà, merci beaucoup. Naba nyonso o vous avez ko s'enquêter. Baba bongwa. Naba nyonso vous avez ko se déranger. Mama kuluta famille Libota zomona na te, mama kuluta zoyoka na te, mama kuluta ke wapi, mama kuluta longwe famille Libota. Est-ce que ba longwa na famille? Yo somona mutu longwe na famille. Parce que histoire ba changer ka yangoti. Na bandela bino na wana po. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont appelé. Batebele, Bakomelingai, Batebele, Batikelinga, ba message, ba not voice, Mama Kulutu, Ozoyo Kanate, Mama Kulutu, Tiki Belle-vie Kandi, Mama Kulutu, et Mama Kulutu, je suis là. Balongwa na famille. Ba chanjaka famille. Moutoupe okoki ko changer histoire ya vite. Que ce soit ya mabe ya malamu, oko changer histoire ya vite. Oko changer pe famille. Lokola ba changer ka famille. Ngai plasma oyo. Elombe ceci. Nde Mama Kuluta famille Libota. La sœur de Belle-vie qu'on dit la patronne. Jamais na longwa famille Libota. Natika Belle-vie pona koma nalanda nani. Natika Belle-vie pona kene ko défendre nani oyo azosala makambo koleka makambo Belle-vie osala. Histoire ba changera ngoti. Famille ba changera ngoti. Donc ceux qui vont moninga ite mikole belé na internet, bomi tungisa marate à part cause la Mama Kulutu na bino na ba occupation pe belé. Naza pe mutu, na kwele la pe makambo, naza pe na une grande famille, na koufela ki mama leki nanga, na koufeli sou mama leki nanga mususu, na espace à 2 semaines. Awa na olo banabino boelelo, mwana ekokite, na oso kunda grande sœur nanga. Bino no so bomonaki na postaki na chaîne. Nakufela ki grande sœur nanga
oyo atika biso na kombo ya Kabaka Banga Luboya atika biso tozaki na matanga yaya bino mo yebi nous sommes des Bantous musala na biso oyo okosala ngo ndenge nini soki okweli makambo à moins que makambo ndesi ya musala nde bino bozala na poto bongo okopesa mundele explication teke na kufeli po musala na bino na poto kuna à part férié au mundele moratia mais biso to na Kinshasa pe musala au internet et si la ranangote on est toujours là Belle-Vie Kondi la patrona azo bakise la biso toujours ba valeur au biso to ko bandoko défendre pour naye Belle-Vie azo sa la biso ka musala kitoko oyo biso tozalaka na makambu yoyo lobana TV yango ba raison oyo bonde ko mona nga te nazana mutu na kobanga te oya kolongola nga pembeni ya Belle-Vie to ya kopekisa ngai ko défendre la patrona azate oh que ça soit maman baba cook que ça soit baba cook nazana mutu ya koningisa nga te parce que famille Libota c'est une grande famille et sa famille ou esa famille ya bolingo pour comprendre bolingo famille Libota faut zana kati ya famille Libota faut ozala oyeba valeur ya Belle-Vie Kondi la patrona ndo comprendre qui est Belle-Vie Kondi la patrona qui sont des familles Libota. Je dis un grand merci à maman Edith Kinkombo, ma maman chérie depuis Hollande. Maman Edith Kinkombo, de mon cœur, tu es ici. Oh, je dis aussi merci à Dolacé. Dolacé na France. Ma sœur chérie, du plasma, ngana lela yo far lo kwa nakufa. Ali kabangolu. Famille Libota eza munene. Na lobi teke ba ono ba lobana ngate ke balinga ngate ke balinga ngate te. Je dis maintenant de personnes qui ont eu du courage de se prononcer, de me dire, de déclarer leur amour envers moi. Maman Edith. Maman Edith Kinkombo, Dolacé, Maman Brigitte Konfi, de mon cœur, ma copine, la soldate, depuis London. Depuis London, Maman Brigitte Konfi. Papa Alino Soba, depuis États-Unis, Yayo Yangoyo. Respect. Na Papa Alino Soba. Tu es ici. Ah ouais, tu es ici. Bosa tellement belle maman aimée. À ma grande sœur aussi, Bibi chez Yesanga à Londres. Hein? Moi, Kabishiwani. Kabishiwa mamu. Masha kumenu. Kwetuka kujimini. I love you so much. Maman Béatrice Nzaou. Bongo, non? Maman Béatrice Nzaou. Depuis la France. Merci beaucoup. Je t'aime beaucoup aussi. Boza tellement belle sur la vidéo de Tangabino. Émission Mombeza Kaka. Ya bino ya baebanga. Ya famille Libota. Je vous aime beaucoup. La maman chérie à moi aussi. Un gros bisous. Bisous là-bas. Maman Lili Makaya na Château Rouge wana. Donc soki okei penza na Château Rouge, okutana maman Lili Makaya te, okutana la maman chérie te. C'est Koko Maïti. Merci beaucoup na bolingo na bino, merci beaucoup na affection au bino bozo lakisa. Pour na biso tengana bossa na yemoko Mamie Tadina de mon cœur, Mamie Tadina de nous, hein? Sans oublier aussi Lauriane Soukama,
Lauriane Soukama depuis Paris, on a tali moi si Taylor Vanda me Vanda, moi sur Roula la mituka ya malonga, garde-robe donc azala 4 chambres ka pour na garde-robe pour na regarder bilamba na ba chaussures. Lauriane Soukama, ba gros bijoux na côté ozali bisous là-bas. Ba gros bijoux na kati ya mabele ya Macron. Lauriane Soukama. Elle est là au fort. Moi, Mukongo à Lulendo. Lauriane Soukama. Ba gros bisous. Bisous là-bas. La famille. Nayoki ba critique partout. Puis l'obéra ya batou. Bateau basa ba incapable ya rekomata scénario ya gag. Baza wana ka toujours pona ko porter correction na musala ya la patrona. Ya le capi de l'écriture mama Kioma Colta manganèse notre richesse ya Congo. Ata bandimango boye na ba TVT mais na kati ya motema na bango kuna na kati. Bayebi très bien que sans Belleville na kati ya théâtre non. Je pèse bien mes mots. Na yoki ba critique na bango, na moni ba critique na bango même na ba commentaire. Po na koloba ke Belleville liboso ezalaki o Belleville azwaka ba film nigérien. Ayaka nango azwi ya baloli yango na lingala. Lelo le tartif oyo lingi koloba bien mutu ya motema likundu hypocrite mutu oyo atosaleli ye bolamu ye na motema na ye lokola motema na eza mbindo tala bandeko botika na yebisa bino moni motema mutu eza mabe moko surtout ya bakongolais n'habite en général te. Mais une grande partie ya ba Congolais. Basi lokola mibali. Bazana motema mabe moko. Balingi komona mutu a prospérité. Balingi komona mutu a kende liboso te. Bango pona bango lokola théâtre c'est kufa et kufa qui plutôt théâtre continue na kende ko dinda na kata ravin. Pona bango théâtre ba faye kunda mababaksi mabele ba kave. Ba tie penda bete ba kamati na kulusu ba bambi. Ba po ba tuno so ba comprendre le théâtre ba kunda ka e awa. Asa kufa kala. Mais lokola cette dame, une femme de grand cœur. Moi je suis à Pakola mana mafuta. Belleville Kondi la patronne. Moi na maman Elisa. Valeur oh moi si a valeur oh maman wana que son âme repose en paix. Oh ya tike la biso oh ba comédien baso ko comprendre ngo teti lelo. Bon tika na ebisa bino lelo Belleville so ki azo sala ba film eza business. Oui. Eza business, eza passion. Il y a Belleville. Belleville a ça la théâtre pour ça la course na moutouté. Détrompez-vous. Bino bateau bobitie ba concurrent na ba concurrente ya Belleville. Bino bateau botie ki bombanda na Belleville na kati ya TV, na kati ya théâtre plutôt. Laisse-moi vous dire que Belleville a ça la compétition na moutouté en fait. La patronne a aussi la concurrence na moutouté. Bino mokonde batu boya ko misala ke boko ma ba concurrente ya Belleville. Belleville a aussi la musala na ye o ya tobole la bik. Musala o ya nyoko ameli 6 ans 7 ans na ina. Pour m'appeler licencié en art grammatique. Donc elle fait que pratiquer son travail. Oye akutana na bale oye leba na moment na ye ya ba étude supérieure na ye
lokola ba études universitaires, lokola ba études humanitaires, lokola études secondaires, lokola études primaires. Belvi, en fait, Belvi a dit que sa rêve naïe, elle rêvait. Un jour, nous sommes la productrice. Un jour, nous sommes un film. Un jour, Ngaï Belvi, nous sommes la compter parmi les femmes qui inspirent. À ceux qui méritent. Belvi aya na TVT po ya koluka mukilinde endima ye na nini na en fait moi ngoku tu babenga nini na kimoyibi te na koya kokosa batu te to na kosomba ka ba trophée te. Belvi soka zui trophée a se que a mérité yango pona musala na ye. Okoki komi sombela ba trophée kama libua na sa moi. Mais oko somba trophée ya ki meilleur ce qui meilleur scénariste te. Différence yango wana ya mai na mafuta. Pona zoka bilobela ya batu Azub et film les tartifs ezali un prince à New York. Oui. Si kato ke nangona na mayele na bino ya batu o bosukama ya batu o mama na bino aza incapable ya kokoma scénario ya te ya gag. Je pèse bien mes mots. Aza incapable ya kosala musala na ba norme ya professionnalisme. Aza une incapacité à cause de matériel ya malonga. Ya ko tourner nango ba film. Ya ko pesa peuple congolais les meilleurs. Ya ko pesa communauté mususu. Oh ba yo ka pe moi lingala, ba yo ka pe moi français les kana ba film ya Bellard production. Ba prêter oreille. Mutu moko boye o azam incapable ya ko raisonner asa la film na langue de Molière a raisonner un jour film nanga kota Netflix film nanga kota A+. To moni lelo A+ a diffusé film ya ba rwandais série rwandaise s'il vous plaît. Est-ce que tozaka censé ya ko suana lokwa dans les gueules de loup? Hein? Tozaka loka bato ba lumo ba buaki biso na kata libulu ya ko swa na minu pour rien. Ozo swa ni sa mutu, ozo bundi sa mutu. O leki yo na musala. Leo na bai no yela bino vraiment kitoko makasi. Toloba likambu ya chaîne wana Satan Babylona. Lelo makambo toloba pona Satan Babylona. Ekomi te. Famille Libota lobelanga oye na commentaire. Famille Libota komelanga i famille Libota ou Belvi Kandi ou rien na commentaire s'il vous plaît. La famille. Pendant l'axabino ke biso bato to soutenaka Madame Belvi. Le cœur de notre papa, un Américain perdu au Congo. Mobala mwindu angolo. Otali mobali okumisi nzambe, un homme responsable. Belvi a dégagé kibo mwasi oyo ya mwasi oyo ayebi maombi. Mwasi ayebi ke ngai pona réussir, je dois réussir seulement dans la prière. Tu crois que muto abongo yoko ya na bitumba no moya salité, un bébé spirituel, un bébé sorcière, le rôle de tendresse. Tu crois que tu peux pratiquer ta sorcellerie de mauvais, de bas prix. Sorcellerie mo ezanga ba pété. Ataku te saki na ba pété. Olongaka Belvita. Bolongaka la patrona te na kindoki na bino na motema
motema likundu na bino bozali kosalela ngo tangu nyonso na bomo ya mwana mwasi ya batu. Bosala nde musala. Les tartifs, ezala impresse à New York. Ezala impresse à New York te. Madame Belleville a donné le meilleur. Madame Belleville nous a donné le meilleur. Nasi na sala constant moko. Film a été à tendresse mingi o Belleville a commis. Film a été à maman na bango ya sisi. Film wana bayaka nango na critique makasi. Film oyo elakisaka makambo ya mabe nyonso ezoleka na mokili ekote ya biso lokola le temps de la fin. Lokola kini makambo. Lokola batorniole. L'orgueil de l'as. Ma belle-mère. Film oyo ezaka na bitumba makasi. Yango famille bota tangu nyonso il faut to bondelaka mingi pona Madame Belleville. Il faut to tika kaena mabonde lipo aza star na biso, aza ndeko na biso ya mwasi oyo biso to préféra to linga inconditionnellement. Yo muto ozotalanga, est-ce que yo linga Belleville pona intérêt? Est-ce que ça t'a baye ko tout Belleville ce qui ndenge nini? Yo lemba mwasi yo yo lemba ye. La le meilleur oya pesa kabiso na ba film kitoko o mère o komela biso butu moy. Elle est tout le temps au four et au moulin, à faire travailler cerveau na ye trop dur. Tala bato bakenda beaucoup plus. Bakenda jusqu'à point que bakenda critiquer même la façon dont moi munani Madame Belleville a commis la film. Azwaka reporter mukongo comme gumba meli kola ko vanda na bipo na biki na papier au moins obelo ko ane sepeli sanga makasi famille bota. Et sepeli sanga poani pour ils ont reconnu que Madame Belleville aza scénariste. Tala batu bango aye po ya tuka mutu aye po ya sili sa valeur à mutu. Mais est-ce qu'on a vérité moko boye oye baby si esili si makambu nyonso ya ko finga Madame Belleville na TV et si yangonguya. Pour mona que Dieu existe. Il est juste et fidèle. Na bao ba banga kaye, na bao ba luka kaye lokola Madame Belleville, lokola ngana yo. Les tartifs, eza film oyo eteyi mutu nyonso. Non, bravo, bravo la patrona. Bravo Madame Belleville. Bravo le capi de l'écriture. Bravo, bravo, bravo. Tu mérites nos acclamations. Les tartifs. Monique Dacosta, ozo telengana na yo. Famille a mame. Bolia soso kana décembre so noko mo ba pesa ke ba soso asala sono Jeffrem so asala na de Gérard asala soki na ministère nini. Ba kaboli ba soso mama patindi no ke bozui soso na décembre. Patrick Azuyo habite ndeko nanga mobali na moni oza mayele oza na lopoto no na munoko. Zala pembeni na ngalong sali beaucoup beaucoup plus loin ya kolongola Dacosta na kata libota na ya yena na kata famille a s'imposer mama na ya ndima Dacosta. Mais kaka Dacosta mutakoma ki mobundisi ya Patrick. Dacosta mbongo ya Patrick et koma ki mbongo ya Dacosta. Bon, Patrick est comme il d'accord. Oui, il existe des gens comme ça. Baza. Bazali. Et belé partout. Alinga basika na kombo muninga. Alinga basika na influence muninga. Yaya ndima oza. Bevia te biso makasi. Na ebite soki yo muto ozo talanga.
Omutei na kati ya l'étartif. Ndima oyo zapo nzamba matisa yo. D'accord, salingaki azwa ki bo Patrick, azwi ki bo Patrick alati. Muninga moni mwasi abi nana kunga penda makambo kolinga basi vraiment na misala na ngote na koka ngote nano na bima na mwasi te nga nanu boete. Ndeko nanga na sepeli na Kenny. D'accord, c'est ça qui faiblesse ya Patrick. Po sakana na ye. Muninga fungwa mepa na yo. Ata yo muto otala osala pe likambo bongo ya mususu. Osala likambo bongo eza mabe. So isanga ba film a modèle wana. So tozui côté famille à Madame Belleville. Ba ya mobe ya mikolo surtout na Kinshasa ya makasi. Pour ne pas citer des communes, mais na yebi ba commune mingi. Ba ya bongo so bango te kuta melike lopanga famille des athées. Ba o futela. Leki na bino mwasi atangi classe na boye. Ate kamapa e. Bino mo bomone mo santu ndenga se moquer na Belleville. Menzambe lokola tika kate ya lobi so salika première par les restes nganzambe na yo na ko aider yo. Nzamba yeba ba posa na biso. Ako sa elope likamba munene ba mo sa poto sa l'effort. Mabite. So na pesi yango na facilité. A comprendre a yeba nenga obatela ngoti. A osaka na ngo mema ngo na lo yenge. Ye fwa na bukai, fwa nyokwama. A otalo ba oningisa muto abi tango yozolela nzambe nanga. Bato basambela ko ndenge nini. Bato baluka ko ndenge nini. Nzamba bomoy. Passe leki na lembi nanga. Yesu alinga ba moma wana, ba moma fort. Ba temps fort obisi to kata na ba émission ba moma fort nzamba linga. Oko mapela niveau na omi lobela yo mona nzela. Na loba ngo eza pona bato bana poto, bato bana Kampala, bato bana Nigeria, bato bana Côte d'Ivoire. Pardon, pour ça partout. Famille de Bota, tout ça partout. Bato bana Europe, Amérique, Canada, UK, partout. Okozo lo talanga. Oya poto kala. Mutu muso explique o méthode ya zwela mukanda. O mekango pe simbati. So croire na Nzambe. Otika Nzambe na oti. Ko sala n'importe quoi te kapo ozua mukile mona tozui. Bongo conscience. Et ane loko torturaka bato. Au moins cause la mutu nyama. Po batu nyama bazalaka. So mene yazana be inquiétude mo za makamobo jisaye femme l'alcool. Femme la diamba meli masanga. Do juste sur le sous de l'alcool. Do etalieti. A se conduit le quoi zana mututi. Mutu nyama. Mais ceux qui ont vraiment mutu za na conscience. On dit mais la kanzambe ti lelo. Mukanda wana. Ezana batu tale batu belé ba okufa na poto ba otika na mukanda. Ne fais pas n'importe quoi pour mukanda. Ou ça n'importe quoi pour ba mona oti. Ko sali kambu selon batu mukilité. C'est ça la vie de notre belle vie. Ko sala likambu pona batu ba mona ngate osuka na ona nzela lelo sata Babilona. Sekele bimi libanda. Yo mutu oyo lingaka ko bundisa belle vie. Obeta penda tolo lo bangai. Naza pire cauchemar ya belle vie. Laisse-moi te dire aujourd'hui. Obo mono eza ba mienti, ça be bandeli. Toza wa olai bilai. Toza awa na samoi awa. Lokola yo sangaja. Passé à Madame Belleville, latango kangango yo ako pakola kekaka. Na ya solo na ya lokuta. Le karma existe. Soki nzamba futa bato akala o nyonso bandako nyokola peuple na ye. O nyonso bandako nyokola les justes. Ba fidèle na yawe nzambi. Somba bitunga. Na yebi sabino. Bo comprenante point na ba somba bitunga. Oui.
somba kitunga tant okotanga ba supermarché tant okenda wenze tomema biloko na maboko bobendi elamba omemela biloko te esenga biso kitunga esenga biso ba sachet tosalela ba course wana esenga biso ba sachet esenga biso bitunga ya otia biloko donc yo pe tendresse Miss Lolo Grâce Welo Zuma Tumba Irano ba misusu wana yeba bino vraiment te elingo bateke bino baona yebi bo ba star à vie na ngate ngande na star à vie na bino madame Belvie sa star à vie na bino bo ba esclave ya olobe la belle vie bo ba esclave ya olobe la belle vie po bozwa mbongo yango bato na tangi bosomba bitunga mais bino na monde efo bozwa ba conteneur ya gabi pe na oya Zoya famille bota bosa na la patience natala pene mission à Nouska bande bandeti suka après mission non ça les missions pour na ya gabi pour na ya gabi non c'est une mission Zambé Jésus-Christ de Nazareth ben on a côte sa bordure té. C'est quelque chose qui m'a monté. C'est quelque chose qui m'a dit aujourd'hui. Na oloba makambo na oloba. Na comprendre on té. Na na poser na cette émission mususu na répondre Gabriel. Mais dans la douche, j'ai senti quelque chose et le binanga na sala eloko. Exhortation oh. Je sais pas pourquoi. Yo bino baba puku baba kuluna o nyonso bo soutenir sila o bozo critiquer film ya Belvie za film elle bozo bo critiquer te les tartifs na yebi bino na scénario te ata gag théâtre l'équipe ilanga na pasi yango moni ebele botika musala théâtre boya na TV pour nos finga Belvie. Voir même na maman na bino a expliqué bino comment théâtre et ça passe. Kolobeza ko jouer te. Boya ko lelo boya ko comprendre boya ko comparer Belvie na sila pourquoi? Baza comparable te. Baza comparable te ngam na lobiango. Parce que Belvie a joué à l'okolo mon côté. Premièrement, Belvie Azali, scénariste, metteur en scène, artiste comédienne. A joué triple boulot. Je dis bien triple. Oh, aussi la kosalati. Aza artiste et comédienne. Aza humoriste. Loko la président Hans Luzolo. Loko la président Nanga Charlie Nongi. Vie de loin. Bon séjour na okuna na bakati ya mboka Macron. Loko la président Sai. Aza ndenge moko na Belvie candidate. Donc avant de critiquer ma film à Belvie, il faut que na Satan Babylona. Na bosa ki baka ba suspendre mais on dirait bimate. Nzamba Belvie. Nzamba ba genoux Belvie. Nzamba Belvie. Nzamba atambola na Belvie. Nzamba bomba Belvie depuis libuma maman Luisa. Nzamba abatela ye na bambula na mipepe na ilanga. Nzamba abatela ye na ba fièvre ba malaria. Il est le Dieu tout puissant. Non, beva na Nzambe. Na moni munena Nzambe ya bela. Na moni munena bela production. Yango babundisaka
étoile te Belvi aza mwinda babundisaka étoile te si la sala vie na yo soki yo kobandaka kotambola na makolo ya Belvi soki yo kobanda kotinda kaka batu bayaka kosilisa lokumu ya moninga mwasi lokola yo oyo atamboli aza na réputation koleka ya yo lokola tu te sens mal à l'aise kobonga Belvi soki esala yo mabe supporte yango mela mai ekita batela motema na yo po Belvi nano asilisi kolakisa biso makambo ya kokamwa te Belvi nano akomi ata na 1/4 ya oyo aza nango na motu te oyo akani po asala elongo na Yesu tokoma na destination si la na opesa conseil gratuit comme une sœur il faut arrêter bima na nzela Belvi basi lokwa ba Belvi oyo basi lokwa ba la patrona Belvi conduit la patrona basi yo nzamba sopa mafuta likolo na bango mwasi oyo azwa ngolu ya kobuka mabolongo ya ye nyonso asengaka na prière ke babilo mamba bongo babundisa yango te na dévoiler bino mwa secret mukelelo oyo ozana mama na bino sila soko ozana mato ya oyoka esale bien sila tika na obundisa Belvi po moment oyo ozoluka okitisa Belvi eza su moment wana te Belvi aza déjà au sommet eza moment ya accomplissement Belvi aza su na temps ya nani aza na temps Mikael te akomi de na temps ya Gabriel Belvi Mikael aza ange oyo ayaka oyebisa Dieu m'a dit de te dire Mikael mutu ayaka oyebisa Marie nzambe alobi okozwa zemi okobota Yesu Kristo oyo akobikisa mokili oyo akoya kobikisa mokili oyo akoya kolongola mabe oyo akoya kokufela biso na ekulusu Mikael mais Gabriel depuis que ça na minute oyo Mikasa zonga Gabriel siko azali ange ya exaucement Maman dit Mamie t'a dit dans de mon cœur au sentier biloko Belvi Kondi na minute oyo atambola na Gabriel siko aza ange ya exaucement Gabriel aza ange oyo akitaka mpona kosietisa libanga na kunda Yesu mame yasisi yayoka biloko oyo Belvi na minute azotambola na ange oyo ntango basi wana bafemme samaritaine baye liboso ya lilita Yesu batie basoldat bakengela pas seulement batie basoldat bakengela batie libanga tala libanga munene apa kotia libanga bazwi su caché likola libanga bau bame sonika caché na libanga epekisami même ata uti na pays étranger même ata oza nani il est interdit wana sikoyo Belvi anotambola na Mikael ayebisa bi Belvi tu prospéras Belvi tu iras loin Belvi tu feras de grandes choses Belvi tu vas faire étonner le monde tu vas faire étonner la population congolaise la communauté congolaise Belvi otambola bamboko ke États-Unis ok Europe wa bevina la gomme
nde mona Yesu na kunda wa be vim so yenga oluka mbonga transport ke ina wana be via mususu asombela makala wana otambola na Mikael ba femme samaritaine ba telemi wana siko bato banda oloba mwana opea na mwindu ne oyo aya kaka ya sala ka théâtre ne biso sto sa théâtre to yebite soke esimba mais Yesu Christ nzamba belle vie nzamba biso bana bitike nzamba ya bato to banda ko luka eto ke no luka na mangenge na luzizila wapi autala bevi pazo nyonga ngai ba projet minene nana ona mutu na okokisaka ngo mbula nini na vie nanga wana bevi otambo na Mikael a olendise Dieu m'a dit de te dire tu prospéreras tu iras loin. C'est toi qui vas toucher la clé du théâtre congolais. Wana Mikael a oyebise bongo nzamba bina ngana yebiso bongo. Ba femme samaritaine ba telemi bazo selama. Ba yena ba nini pona ko nini ko ya ba fleur ba yena ba nini pona ko ambome nzoto ya Yesu Kristo. Je m'excuse. Nzamba tali likolo. Atali Gabriel, abi Gabriel. C'est ton boulot. C'est ton travail. Gabriel a quitté. Asieti salibanga. Non seulement asieti salibanga na vie à belle vie, mais Gabriel a vendu likolo à libanga. C'est très profond. Donc, vanda na yeli ngolo bake na vande li caché. Oh, bakomi ke epekisami na mutu asunga mutu azana kati. Ne makambo nzamba sala na vie à belle vie. Non seulement échec qui a vie à belle vie. Gabriel a vande asieti sango alongola libanga échec. Alongola libanga ya lamentation. Alongola libanga ya inquiétude. Alongola libanga ya pauvreté. Alongola libanga ya kozanga ya kolela. Ya kufa ya maladie na vie ya belle vie. Azui na maloba, azui makambo na so avandeli yango, nde na vandeli kitibo. Donc e bouger te eza sous l'impact te na vie ya belle vie si là. Donc bina bato boya ngoloba beza kufa, akufa te po aza immortalité. Mais elle ne mourra pas seulement pour yo lobby. Yo est lobby que belle vie kufa. Pour yo mi de lobby que belle vie kufa. Belle vie kufa te po bino bo lobby. Elle n'est pas immortelle. Mako kende na nzambe na ba projet. O nyosa ko sili sa mission na ye. D'ailleurs, nga kutu na pesi 120 ans. Pour moi, si y a compassion, le la belle. Moi, si y a mon thème, mon nez, le la patrona. Moi, si y a linga oyoka muta lelati. Le bac est à l'auteur à la capacité. Mais si aza na capacité à kosunga, asungaka. Ba maman veuve, ba orphelin, ba personne vulnérable. Bato ba ozongi sele lote. Batu oyo bako pese lokote. Asaleli kama lo bazongi na buku. Retour à la parole. Asungaka. Ake na ba école na ba milliers rekile. Ba kimbanteke ba wapi. Ake ko futa ba minerval. Po bana batu mususu. Batanga classe. Yo tendresse. O mema na zemi oyo memba, ba zemi oyo mema yo muto bota rakasi. Po yo ko ebisa biso yo limité vie ya muto yo.
Gabriel asetisa libanga. Muto Gabriel avandela ba inquiétude nyonso vine avandela ngasilisa nguya. Yo ko expliquer biso yo ko limiter vie ya belle vie. Yo limiter vie ya belle vie yo ko expliquer biso que belle vie a botate s'il a pas botate. Différence c'est ça que belle vie elle a encore l'âge. Omani mutu oyo azana lembo nzambe mutu oyo nzambe atie makambo na kati na ye mutu oyo nzambe azana posa batu bamona munene na ye en travers mutu wana vie na ye eza vie ya komba nde vie ya belle vie vie na ye eza vie ya komba donc akoki kozwa eloko moko na endoko nyonso na pete te il faut azwango na prière. Il faut azongo na brisement. Il faut azongo na kokila. Il faut azongo na mabonde liba genu fait pela moto. Nous batuloka ba belvi nzamba sala bango bongo. Po ayana mokili par hasard te. Ayana mokili po nzambe. Belvi ako vivre oyo nzamba lobi azala. Ako vivre oyo sila lobi te. Oyo ba colite na yo. Ba colite na yo ange de ya ténèbres na yo opungwaka na bango a vivre obino bolobité. Soki nzamba lobi ki opesa belle vie mwana te gloire à Dieu. Mais na moni place moko te na Bible. Oyo mwasi moko te atikala ekomba. Basi ebele bacholama na Bible likolo ozanga bana bao babotaka bana na bango bakombo lelo ezotangama na Bible te bakombo na bango etikala te mais kombo Samuel eza kombo Isaac eza ti lelo na mukili na biso lelo tozobota bana topesa bana ba Samuel ba Emmanuel tozopesa bana ba Isaac. Yo ndeti yo mwasi ya masumu tendance luka nzambe cherche Dieu koti sa zongisa Yesu na mutema tu dois chercher Dieu oza na makambo tala yo penda tu ne pas mesure ya reporter mutu correction nga mwasi oyo ata balobeki nola na cimetière bato bamonaki na batombo na cimetière. Je ne l'abandonnerai jamais. C'est ma sœur. Je l'aime de tout mon cœur. Belle vie qu'on dit la patronne. Moi, sûr. Nzamba monayi. Yo kane la mutumba. Belle combien de personnes, combien de personnel au belle vie engagea. A fouta mbongo. Kobanda na bella production. Na Candy Star. Te yo kokita na restaurant. Si na sentinelle a foué la ke portail, pour mutu ke kota. Yo ebi prière à batouana. Nzamba bomba ma belle vie na bomoy. Nzamba pesa ma belle vie bomoy moulayi. Pour ani po azu musa n'est pas mutu mo azo pese valeur. A outia na place na ye, a futa ye mbongo na ye. Au moment batu mususu bazo nyokwama, a lukata musala ki sentinelle azu angote. Mais ya osala musala pas belle vie a ozwa mbongo azape na problème a soumettre problème pas belle vie a lokeli apata un quart ya solution yo siko vande zo kana mabe pona mutu akufa azanani mama zongisa Yesu na mutema so belle vie osala ba film mabe za problème na ote famille bota est-ce que bino possible lembi ba film belle vie. Est-ce que bino bosi bolembi ba film belle vie bozong c'est dans commentaire bolembi de ba film cela montre que maloba nyonso ko banda la maman na bino sila si na muto suka ya baba kuluna boane lo monte jusque là toi tu as un problème monte toi na problème à mututé toi na dette morale te belle vie azam mutu lokola batu nyonso mazana problème na mutu te po nzamba zana problème ite
laissez la vie de Belleville tranquille. Si la sala vie na yo. Sala vie na yo. Et salo bien makasi. Sala penda vie na yo. Na o nyonso ekomelo na minute oyo. Soko kota na vie Belleville te, eza karma. Pe soko tali bien, eloko ngo be weli na mutongo ya yo, bo weli ni. Bo weli ka ke ya boyi na ye tant que partenaire. Aboyi na ye ba rancune, aboyi na ye mafinga, alobi wana za ndeko na yo. Bo sala musala moko. Ba ba yaka retourner sans bango to sa musala ngondeni. Na lingi biloko te, na luki kimia komi message à peu na sata Babylone. Si le roi yo linga na yo kimia te. Makamango pe banda o lukango e matisa yo te sisi. E bambo. Son partenaire atali habité. O eza manque à gagner parce que mutu nyonso tango obimisa mbongo po osala musala. Bénéfice pour bo continuer kosala musala. Tournage lié à mbongo. Et surtout que tant que le matériel a bien dit. Zomona. Bateau ba yaka tourner par la bino. So momoni ba on a bela production bo ndo finga bango. Ba bateau na bino privé ta. So partenaire a tali habité. Makambo ndenga zekene ke mabe ngande mutu na dépenser trop. Il faut to créer to luka kimia. Ya Belleville. Po yo tendresse yo miss lolo yo grâce welo bo fungola munoko la minoko ba nini keo Belleville ndake ko luka partenaire asila ko kima finga te. Ma chérie, bébé. Belleville na tikanga la peso so momoni Belleville. Aza mutu malamu mwasi ya mabondeli. Naza na batu moko ya mabe. Ndeti guerre nini to bundana mino de na internet bogani ambition. Bon l'acception ta guerre moko. Soy to comment aussi baba frère belé. Ezapo tozo kamba mana mama oyo alingi mafinga te, alingi te qui rendre à César qui est à César te. Mais un mot so pe suinde Gabriela sui singa mutu. Na sui singa mutema. Te faut na répondre. Elle n'est pas folle, elle ne mange pas dans la poubelle. Elle n'est pas folle. Asa na ba faculté mentale n'est en place. Ake na ba accusation moko ya mabe makasi. Boza ka patient. Bozo vidéo na ka lelo tito koma pokwa. Bozo ango. To bando kende. So to bando kende. Promotion film so to sala. To sala ngo makasi. Na kamwe mère mabe le tartif to keti na 15e épisode. Ah bella. La patronne. Hey, mère. Té. Mais vi musala kitoko. Ngai na baka ki nzambi a protéger Belleville. Na domaine nyonso ya vie na ye. Parti nyonso nzoto ya Belleville. Nzambe yawe nzambe na bomo makila no likolo Belleville. Batela ye. Bomba ye. Batela ye. Yango ka souci na biso ya mikolo nyonso. Si la luka nzambe. Belleville aza concurrente na ote. Luka nzambe. Boso andeni mutu ana 2 chaînes minene. 2 chaînes minene o eza ye moko mo perso. Aussi longtemps yo oza na chaîne o bozo kabo boza ngo 2 personnes bani boso na mona famille bota. Chaîne YouTube il y a 2 personnes ba kabo lango lokola biscuit. Bukana. Et panzanati. Donc le tartif est si kitoko. Maman Belleville a pesi. Bandeko na elle leso ya vie batale la mutu te batale la nzambi. Bino lokwa nga na osunga bino. Boa bandeko na nga. Bolingi bokota na vie na nga bomelanga pasi.
nga na kuta na mobali nga motema etutani bino balingi boyelanga bokele kolukila nga mobali bosala do makambo nyonso bino sala bino boluka makambo na bino mpo kaka nga nazala toujours nalesaka bino na bokola bino me nake bokupli bino napesi bino mbongo bosedebrie bolingi te bino bolingi napesaka bino ka chaque jour mama Belle-Vie ateyi biso na filme wana bandeko toboyi te so osala ndeko no ata aza na mbongo yo mpe soka pistonne yo ozala na courage ya oluka na vie camarade so camarade apesi yo abendi yo pembeni apesi yo confiance ko abize te na sepe na geste ya Dacosta aye kosenga pardon akuti mpe Keni wana asengi mpe Keni pardon so film esili bien boye mutu nyonso a conclure film madame Belle-Vie a conclure film kitoko makasi ba point nyonso akangi ba fenêtre ba porte nyonso tozongi ka toujours na pardon Patrick pa limbisi Madame Belle-Vie pa éduquer bandeko na ye a récupérer pe maman Marie-Jeanne asi bango ba mamilo ya Serge nani Viviane Abiel boza mikolo bo débrouiller. Il faut punir bango pour bazoma makasi ya oduka na vie. Rien n'est jamais trop tard, sauf si tu es mort. Toi, t'as un problème monté. Je vous aime beaucoup, la famille Libota. To bon de la pour na Belle-Vie. To bon de la pour na ba chaîne na biso. To tala ba film. To partager un film. To tikara ba commentaire. To tikara ba j'aime. Pour te payer sa maman na biso makasi susu. Na courage. Ya comme na biso ba film ya kitoko. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup na mutu yo zulu bakwa olandanga mbala liboso. To landaka nga déjà. Na linga bino nyonso pour ne pas citer les noms. Pour cela deux temps ba kombo to lala. Na linga bino makasi. Bo continuer ko s'abonner massivement na Congo Victoria TV. Bo s'abonner massivement. Bo partager ma vidéo, bo tcha ba j'aime, bo tika ba commentaire. Ba préoccupation na bino nyonso. Muto so mone ke asa na préoccupation mo boy alinga komela ngai ke ma kulutu na linga ozala boy linga osala bozongisa boy komela nga na otanga ngo numéro yango na sur le bas des écrans komela nga na WhatsApp na répondre yo. C'est la famille. Je vous aime beaucoup. I love you so much. Boumela. Sans famille Libota, non. Sans Belle-Vie, non. Je vous aime beaucoup. Soyez tétokuta na numéro de cette émission. Bye.